Donc les jeunes bango fallait que l'église tonda parce que moi monsieur au sale réalité car le même bateau na ba na misala bango ma be bateau ya neutraliser bateau ba filtrer ba combattant donc il va zuba ça ba combattant donc il doit continuer car peuple congolais Congo dolo kolo ko kipele sumo mamulu batena ero yo bossa nango pardon mongo bossa na ki mongo na yo mu Congo bossa na tous à la uni pour l'uni fait la force tout à mon idée non malheur mbongo parce que naza EDC parce que tant ya poussa na ma pemena mama Kabila hein pour la nini akoka ki atako so la bien te ke ba makambo c'est vrai que ça ma politique à côté na politique ya à côté na politique fimo ayemba rapana Fimo ayemba rapana nga poisonné Marie Lusambo bien on va nous saquer on est-ce que ba boma lwambo na nga na komolela la patron nga banani wana église atena okota kuna ko église ni fonko frena sila te ba sebele o fonko tambola na bango ba fi musu pe dans bina na bango fonka ba notambola na bango lelo ba bota ba bala pe hein musu pe basala Kinshasa na zomona bango ozomona basana bango bongo sidango ebomi kaye na komi na doute ça ko album na yango yo azali ko luka distributeur oyo azavu mana mutema ya ko salisa ndeko na biso bongo teza lisungi te oyo azana na mutema ya ko sunga Ser Coco vraiment a distribuer ba CD oyo Cantique d'Arc vraiment téléphone ya Ser Coco e ko leka wana na se ozui téléphone o bengi ndeko na bino ya mwasi o tie liboko po ete akende liboso vraiment album oyo ezali vraiment na auction o ba bengi auction soki boki yango vraiment ezana banzembo akitoko koloba alobi ete ba église etondi alobi ete ba pasteur malamu bazali me baza mingi te mais ba église nde etondi ebele mboka evivre bongo te mboka il faut ezala na misala mboka il faut ezala na ba classe mboka il faut ezala na biloko wana ndenge toza na poto awa mutalamuki na tongo ake musala Ser Coco Madera Cantique d'Arc album comme nango Cantique d'Arc Ser Coco Madera Nzembe oyo batu ngala kanzi retourna kutu Cantique d'Arc ça veut dire quoi expliquer parce que baka o na moment vraiment ekomi ko exagérer ndenge ba division ezo salema mingi surtout na communauté na biso ya ba congolais vraiment tous ala très prudent pour na likambo oyo ba division eza bien te kala na sepelaka mingi eza pour la politique te mais ndenge papa Mobutu ndenge alobaki recours hein Ningala mwana nzambe c'est la Ser Coco Madera Mote balandia www.masoroyasika.com lelo toyambeli bino Cerne biso oyo toyambaka la fois passée tozalaka na ye oyo azalaka RC danseuse ya Franco Luambo Makiadi lelo toyambie lisusu na plateau na biso ya Masolo ya Sika po aye précisément ko présenter album na ye album ya Ser Coco yango toyambie mukona lelo to pesa maloba po to présenter lisusu te po esi mingi na bino bayebi mais na mukuse kaka Ser Coco ako se présenter soki après ça comme na ye soki azali nani mbote Ser Coco excusez ngai ningana nga komona nga Ser Coco Madera tant nazalaki na ok jazz ndenge na yebisaki bino mbala mususu tozalaki na ma sœur Pati la belle esaki bino ke baba no benga Nzumbarete ezali ngai donc est-ce qu'on a komona nga chantre di sene no c'est lankolo nzamba zalokumu yango ana mais moni biso tozaba na nzambe excuse tozaba na nzambe likamyo foto bana ngono na losambo yango tobondela nano likamote molenge beninkolo tata na tango na tiki lisusu tango na kandida maboko na yo nzambe nyoso tokoloba ezalaka mpona lokumu na kombo na yo nzambe totelemeli nyonso ya molili na kombo na Yesu Kristo bengani yango na lezarine au nom de Jésus mpe tobeli makila na Yesu masa s'ouvre biso cher Saint-Esprit de Dieu couvre biso na kati na nguya na yo nkolo lokumu ezongola kaka yo moko nzambe na kombo na Yesu Kristo nous avons ainsi prié amen.
c'est Coco to sali mikolo belé vraiment mikolo belé to monanité na sepeli susu ko mona o mokolo lelo vraiment esengo ezali nanga vraiment na mokolo lelo na kuta na yo mikolo belé c'est Coco esali nini ete po to mona na lisusu te omoni musala na biso oyo eza lokola eza musala ba soda ngako na bana mona ngoza ki pamba na mona ngoza ka leje makambo nzambe. Ok, Magabanzambe Pendeza, donc il faut travailler d'abord esprit, il faut travailler d'abord corps et âme, donc il faut travailler vraiment à fond. Donc vraiment, je sais que Magambe Belé, donc nazala ki na batamba méditation et puis nazala ki moi somoko na mboka na biso natala na ndenge makambo ya leki na kutana ki na bana oyo eza na groupe na biso to répéter les choses parce que ça la moi des amours boy na kenda ki lisuti yango ça la ki bongo mais on est ensemble na ko boloba. Ok, c'est Coco uti Kishasa toloba ke uti kine omoni kini ndenge nini kini malebo ngala ko benga okini mangaba Kongo na bino na linga ngote yo na bino osilika te ndikata na petite vele kini yana ngo bien car ande souci za makasi mingi na bandeko na biso ba uti braza eza mama mingi ba tondi na église na niveau moko ya kosakala te l'église est tondi donc c'est un grand jeu donc nazolela nazolela esengo ezali te mawa pe ezali te ekomika neti ndenge wana bandeko na biso donc bauti braza bazolela bazoboma bango bazoviole bana boma na bafrontière mikemike omoni kini eza monene etanse na beti kini ezali ya pati kini yali toape na bafrontière mikemike ba frontière wana mutu azokatisa te bazoboma na bakongola basoda barwandais bazoboma bango na ndenge moko akosakana te siko mpona komaske lokola bamesala kobombana biti nde baosala neti etikala neti lumbe me bazoboma bandeko na biso na yango wana donc eza mawa mingi eza jeune na bango kaka le même histoire elekaki na ouest kuna bameki yango awa et puis voilà quoi. Voilà donc maoto pour la bandeko na biso parce que bango nyonso wana batiki ba biloko na bango na kini bati na braza kuna batiki ba biloko na bango banda ba msuku to babota makuna babengani bango batiki banda kuna bango mais biso poni to bengana pe ba braza luvuloise on te biso to bengana bango te pour anine batiki biloko na bango siko fo bandela 0 na r wana bakaba tondi na église donc eza jeu ba tondi na église balala na église parce que monsieur rozate ba monsieur rola na commune mais suka faut que les cas na église donc il connaît l'église danger donc na ero balor mbongo mawato do ba obeta ba concert do ba nginda donc matro nazo regret na to na bester bazap ponzamba établissera bester Esther ton bato na bi rôle Esther eza moi ça mokonzi oyo yo za chrétien baba chrétien moi ça mokonzi ovandi na mokonzi omoni likambo ye pona peuple na yo Esther asala kinini bondelaki pia que noko solo na roi bango bazapi ba Esther babengani ba congolais babengani ba congolais mais babengana pe moi si wana pete moi si na ye moi ça ye moko soki sasunga to sonela après congolais atikali donc batino so ba otala kaka kiaku kangani alors biso tona biso bana nzambe makambo nga nazolo bananga pona ngai moko te nazo bananga pona mutunyo so pete évangile na ngai opeza po mutunyo so te eza pona bana ya nzambe yango nazolo beza mawa mingi en tout cas faut sambela pona bandeko na biso mais de toute façon ingeta toko tika te toko continuer kaka toko continuer ka te ba makambo yo fo makambo esila to récupérer mabele na biso on est assez fatigué bandeko so botalne makile ezokoya so botalne bato bazolela so botali pe bato na bakoti na église baosenga bango malgré ba difficulté baosenga bango lisu ba dim baosenga bango lisu bo frane nzambe aleka na kopambola mwana nzambe ningana na apenza shote parce que na olela nazolela makasi mais nzambe alimbisa biso alimbisa pe bango mais biso nous tozwaka mabele na biso c'est Coco uti koloba ete uti na kati na Kishasa tozali kolanda bandeko mingi bazali koloba ete ba église etondi na Kishasa kuna sadi nzela banzela ekoma ba église est-ce que témoignage ni okopesa na bazali kolanda biso ya pati l'église ezalaka nango mwa mike ndenge tozaka nango na kata Congo wana bezike mike
mais nga nazoloba baeglise oyo etondi bato ressortissant congolais oyo bawuti na braza oyo bakoti batondisi baeglise donc eza jeune na bango fallait ka baeglise etonda parce que moyen mosusu osala eyali te car le même bato wana baye na misala na bango mabe bato ya koneutralize bato bafiltre bacombattant donc bazwi basi ya bacombattant donc tozocontinue kaka peuple congolais na bondeli yo nous sommes ensemble kosala sentiment te peuple congolais kosala sentiment te notre pays est pris dans les mains des Philistins donc vraiment il faut te combattre pour tout quoi babima bakiende bisika bauti biso tovana na biso na mboka na biso. Ok, c'est Coco, tokozonga nanu na masolo tobetaki bandeko balandi ya www.masolo.sikabino moko boyoki ndenge c'est Coco auti koloba ete auti na Kinshasa makambo amoni kuna vraiment ezali mawa pe pasi pona biso ba congolais peuple nyon surtout o azali peuple atanga miete peuple ya mboka moko boye esengeli na il faut atelema po abundela mboka na kake mboka ezomi na mboka bapaya ezwami na maboka ba Philistin na pamboli lisu nzambe mwana nzambe ningana makambo na biso ya Congo na minute oyo ndoko muluba ndoko mukongo ndoko mongo ndoko muyaka kotala te onga bayaka kotala te onga muyaka nga muluba onga ibonga te kotala ngo bongo te na ero photo zala ini tozala ini nazoleka suna kopambola nzambe na lobika za nzambe ya pas hasard omona album oyo comme nango Cantique d'Arc album o pochette nanga yango yo ndenge na lobaki mbala mususu paya ndeko nanga alimia nakotanga nanga komona ngala bioza mwanza wetu junior nakati otesaka ko biso to boyaka mutute biso toza batute oyo ke no soki olingolo ba kombo ya mutu to boya non biso toza libre mutu na mutu oza likambo na olobi pe to ko passer yango to ko katelo ko moko te lobana omoni album oyo pochette yango so bomoni album oyo biminza masali biso ngolu album ma daté au moins 10 ans net c'est pas ndeko nanga limia weti junior na pamboli esika zali na lobaki ça daté au moins 10 mois 10 ans na maboko nanga oui 10 ans maboko siko ezali nzela album oyo makambu ezali awa ezali makambu ezo sala malelo yo il fallait sala mandenge wana eza album oyo soki yo sombi album oyo okoti yango na kata ndako na yo totala nenza maomema ngai nazala besoin vraiment soutien album oyo ezokuesa makambu ezokuesa yabeti oyi makambo osala yabeti yapati la belle nalingaka yo trop yaya mikolo oyo bakomi kokatya na États-Unis bafungoli nzela donc babimisi milinga nde nalobaka toujours bana bambwa bapasera lokuta bapresponta babimisi na États-Unis ne bakomi kosala bacombattant États-Unis ingeta na rappel combattant ngala bana bongo mabomba na raté pona ekolo na biso bakomi kokende kosala ba réunion kuna bazosala ba réunion donc ba concert elingo banda partir à kuna donc album na bango surtout album alors mbongo opianga kanda moko mais 6066 babani 6000 combien 666 babani 666 soki 666 album nezoya yende nga zawana il fallait jouer rôle parce que tozalaki na kata bible tozalaki na mosala na nzambe moko komene balam tozalaki na baraka yaki bana nzambe baraka yaki ko proposer balam soki akoki kopesa ye biloko nyonso ya mokili biloko nyonso alingi babiju pa maudire peuple de Dieu tant que wana azalaki mwana nzambe malgré azalaki flatter na babiloko wana mais nzambe alobaki ti na ane na ye ke apesaki bavertissement le peuple qui sont bénis comme le peuple congolais baza peuple osara nango ta nous voulons retrouver nos pays nous voulons saisir notre bien j'en pleure na olela tozo mabele na biso et puis tu tambola boye tozo lela yango tolobi te toza na peuple mokonzi ezali te muluba na minute oyo ndeko nanga muluba pardon naloba na kikongo yo ndeko muluba naloba na Congo dolokolo ko kipele suma muluba te na euro yo bosa nango pardon mongo bosa na ki mongo na yo mu Congo bosa na
tous à la uni pour l'uni fait la force tout à mon idée moko to récupérer ma belle na biso eza prise na bapaya bazo boma batu bazo violer batu bazo sala tout ce qui lui vient dans nzoto batu biso en même temps biso to ressentir parce que ça on a poto hein neto aller ya partition la bimika kana okinzela na ce moi le kwata 1 euro moi lipa stomé ça li pour ngata msu journée le qui c'est bon bien bon bandeko na biso siko oyo bazolela na tango biso tozo seka mais bandeko na biso bazolela je plairais baba lor mbongo baba tu moko tango nzamba tsaki bango pembe na mokonzi ndengo wana pembe na mosa mokonzi tango le kambozo ya elekana na parlement bavanda nanu fallait bango bakene nanu ba expliquer nanu tala ba kote ngompe mabondeli bango balende bambongo na bango bafungoli penzela États-Unis azokende États-Unis VIP na mobali na ye wana VIP donc bana bango bien entre ta biso tozo kemba wa biso tozo lela donc mawatro donc peuple de Dieu ba combattre États-Unis ingeta bo fungola makambo misu po makambo ndenge zana monde ba filtrer biso ba koti ba faux pasteur ba koti ba faux ba musicien wana ba ka bata makila donc ba makambango donc ezokende bien te quoi ezokende bien te donc Congo za maboka ba pa donc faut ça quelque chose peuple mokonzi ingeta et pone kolote to tika discipline na musala ndenge côté ba konzi sambo ba bimi chiffre 7 déjà chiffre perfection biso soto za la carte ba mama ba tata soko ko côté le matin kala te to bima na nzela parce que ils ont la position to bima na nzela soko yo ko tambola te to sengoka si je moko fungola ba psom allez yoka na ndaku ozobondela biso to termine nzela nous allons récupérer notre mabele. Ok balandi masolo ya sika bino boyoki ndenge se koko auti ko balisusu musapi moko esukolaka elongite sengena biso tozala likofi po ete to kangola mboka na biso Congo po ete Congo ezwami na maboko ya paya nini ezwami pas seulement ezwami mais ezwami nako boma nako violer nako boma nako violer na moyibi yo riche faut yiba kaka pauvre pourquoi yo riche faut yiba kaka pauvre pourquoi lor mbongo skiver na mobali na e donc bazala bango bien bazolunga bana bango bien akoma ko côté kana ba montre na ba gender bata ba sa photo oh mais ça ko ndeni yo ko insister kaka pa assez lor mbongo po omoni ya sur mbongo lor mbongo ngal naza contraté nazali mutu na linga ke banze mone de fianga mingi mais naza un peu déçu so na lo mama lor mbongo parce que naza déçu parce que tant ya poussa na ma pembe na mama Kabila pour la nini akoka ki atako so la bien te ke ba makambo c'est vrai que ça ma politique akota na politique ya akota na politique fimo ayemba pa na e fimo ayemba pa na nga poisonner Marie Lusambo ye biango ba nyonso na kid ba ye biango ah bon oui nga tele poison Marie Lusambo moni abengani mais akota pa na e abane par Marie Lusambo donc abengi na sali mission na moni simbite fiona tala bino okende wapi bino botinda nga ale bango bazuye Vedi bango basali na nzambe bango la bango baza komi boma na nzambe te bazala ki neti lor nga na otake na otake ku teme na olela je suis pas contre tam se bolo ser coco tu fais mesurer alors bon non sans arrière-pensée non na lobi boye na lobi ke nga na lobi boye question te nini ser lombongo to balika ser lombongo te ngala bilika mini ozaka nango la ser na lombongo est-ce que bango la bango basel na nzambe bango baza kobunda na bango na bango bana besoin ba makila parce que million eza makila mo fo ba makila koya makila ba innocent yango to le bite bon na nzambe sambelaka na tongo sambeli na buto sambeli bo sambeli pe pona ba famille pas eza kuna na ndenga ko sakana te pas ça qu'on a surtout oyo eleki siko na Brazzaville les mawa mingi nazolela yango to le peuple de Dieu yo vandi na pambona bana nzambe ningana mais peuple congolais ouvre tes yeux ba pa wana fo bazonga pardon fo bazonga ça koko mikolo sila koleka to sola ki likamu oyo ya témoignage na yo bisika oyo uta mais mingi ya batu ba mitunaka balobaka ete Franco Luambo Makiadi akufa au juste la maladie nini po mutuna oyo za bande ko mingi ya batuna yango ba mituna ka ba muni mbala mo mutadala ki santé ya malamu mbala moko mutu akondi e humilité mutu akufi et au juste eloko nini eyela ki
Luambo Makiadi po lelo yo zalaki pembeni na ye oza mutu okoki ko témoigner vraiment que vérité na likambo wana naleki lisu na kopambola nzambe nalobi mwana nzambe ningana solo conception na ngai parce que mutu na mutu azoloba makambo solo conception na ngai na ndenga na kote na kati na église namoni ba skiver bazali ba professeur lokuta ba faux pasteur bazoboma babala batu tala makambo bazosala eleki trop na komi na doute na komi koloba Luambo pena ninga zalaki wana sur un outil poto azongi il était toujours content il était toujours bien tango à côté na l'église na bango wana ya parti na rolo babongo parce que na to ko comprendre sikoyo parce que il y a temps pour toi yo mobomi obomaka même ko le yali yo moyibi yo yibaka même ko ba kango na ko mona siko bango baboma Luambo na ngana na ko molela patron nga banani wana église ya tena okota kuna ko église nini église mobo ya na bandali kuna na pekisa ke kuna bana ko boya nga makosot ndamema ye kuna c'est-à-dire akenda kuna na kati na église c'est koko Franco Luambo Makiadi akenda kuna na kati na église kokende akenda kuna bango bomé na lolenge ni na komi koloba bongo parce que azalaki na âge il fallait kufa penda na âge penda ya normal po abeli kaka komi akufa na sida te akufa na mninte tango na monika ngai na solo ngai na makambo na zomona na ce qui se passe avec les pasteurs aujourd'hui on dirait bango baboma e baleka e babendi gaz na ye azalaki nango parce que moni musala to la musique ya biti ya pati musala oyo déjà faut bota manelo kwa nkolo okoyiko yaka ko fondo bandi ko yemba oyembela nzambe oyembela mokili tone loko moko boye bamfumu na biso ba koko na biso bazalaki nango on comprend yango ba tikela biso ba na bango tozo sala ndena bisa bino mbala musuke moi j'ai pas fait l'ina mais je chante pour le Seigneur aujourd'hui na ko comprendre que naki nanga mosana nzambe comprendre faut ça bango ba bomae akoma osambe na bandali na simakuna boye bango meme kuna na simakuna kamata tiki babagi na ye atiki so biloko nini ale titi kuma mikolo ayeko kufa to ya ayeko kufa to bete concert moko na cycle d'hiver na France na 89 to bete que nini na cycle d'hiver a aussi mi guitare bo sansalé et pourtant il est bien donc ba azuka ba foni mo ute ke ça ba passer on ba bondele par loi soit disant le boko na nzambe za mukuse te mato na nzambe eza mangongi te après Tito. Ok, banandi à www.masoloyasika.com. Binomoko bo moni ndenge ser na biso koko asili ko yanola. Ser koko auti koloba likambo oyo etalaki liwa ya Franco Luambo Makiadi. Alobi ete selon ye azali na akomi na mwa baduti po ete tango nde comme na biso papa na biso Franco abelaka akendaka na église moko songolo kotika babagi na yene sotu kuna na tango atika ki yango na tango wana nde na biso liwa ezwaki ye mbangu kasi tozonga epa ser koko sima tomoni nde na biso DJ oyo aye po atana likambo ya koloba na likambo oyo etali unité ya peuple congolais po tomoni ete peuple congolais akomi kokende na bokabwani mingi ezali kokota na kati na biso yango tokopesa ndeko mbote ndeko DJ mbote ba mama bon ngai na moni bino bo sala interview awa quand même na saki intéressé pour na ko intervenir moke pour le cas où n'est commis vraiment makasi il y a ba division na ba église question on a posé pour na nini vraiment ba ça la ba système était ya koloka ba pasteur vraiment ba ça la vraiment officiel à 2 ou bien 3 comme ça ba église on les a la ébélé à division et ça la diriger et pas ba pasteur wana kaka ba division comment la Kinshasa o les ka balabala tel église on les cas ndako église vraiment babiloko wana eza mawa mingi il faut to luka vraiment ba division wana et si là to lunga to sala ini comme ça token de liboso parce que logo toujours luka pona ba division na toujours au mona tina mon côté éducation ya solo pona peuple et ça éducation faut seulement et à partir ba gouvernement il faut pas soit ba décision ya makasi ba ministre wana comme ça va rééduquer batu na ndenge moko ezaka te ko espérer parce que ce gars qui na église ndé si quoi reçoit délivrance ni éducation scolaire ezali et puis ba ministre ba soit ba décision ya makasi pona ko rééduquer puis ba sala ba discipline moko pona ba division na ndenge ba pasteur ne bazo sala ndenge wana vraiment il faut politique et puis société vraiment donc gouvernement et lukaye soit ba décision makasi pour la marambo nengwana tolingi ba division te tolingi tozala ini parce que division wana ezopesa bato ba
ezo commissaire ezo sala pas si trop babuzo ba trop na ba famille ya bato ma belé ezali vraiment ya na lobi te bango nyonso basala mabe bamususu basala bango ya bien mais escroquerie ekomi makasi mingi na kati ekomi kaka ata mosusu moto ayoki nzala ale nzala moko ya 3 jours alingaka donc lobi na ntongo azwi kaka panier ye wana balabala akomi kote ya bandimba ya bapesa ye mbongo azopesa option wana eza ndenge wana te il faut vraiment kondima bapasteur oyo ya solo babiloko wana en tout cas badivision toyebi te tozokende wapi tokanisa na mitu na biso tokanisa makasi parce que babiloko wana ezali bien te tokolonga te vraiment gouvernement il faut ezwa vraiment badécision makasi baministre bosala nini baministre bino baministre de la justice baministre ya éducation ya scolaire tout ça mais bofongolisa baklasse bana comme ça baino kotanga bayekola mutu soki asa maladi aespere nano akende kozwa soin médical na ye na ndenge normal bakisi azala te ke ake kaka epai ya pasteur a délivré ye tout ça mais non wana eza toujours koentete ya biloko ya ndenge wana il faut vraiment tolanda conscience ezala bien logique ezala bien bato bazonga vraiment na conscience ezala bien quoi babiloko wana osala division trop tozoyeba te soki tozokende wapi babiloko wana il faut esila vraiment ata président de la république oyo azali to oyo akoya il faut aluka azwa badécision moko ya bien mpo na likambo esali badivision wana azala vraiment donc abeta mpena donc loboko mpena na table mpena biloko wana il faut esila tala bapays mosusu ba makambo ebele baza développe neti baeurope nde tozali na babruxelles baza développe ezaka te mpo na baéglise mais non baso kotravailler mpe baso kodévelopper donc moyen ezali ezaka te oyo baéglise toboyi te baéglise mais ezala ya badivision te ya kopanzana te badésordre te babiloko wana fo totika yango fo totiala nu eloko ya liboso priorité il faut mpena donc bato bakende misala éducation ezala bien gouvernement ezala bien elandela biloko wana surtout loi ezala bien en tout cas parce que mutu dans un terrain na ena poche na ena bana ne ba otala suba mususu te yango boma mboka eza bien te biloko wana parce que osomona ke bato mususu omona ke azala musala te akolunga sala n'importe quoi mpona nini aluka mbongo ya bambongo wana bapesaka wana badimi banini wana osomona ke ye moko à la fin même temps mosusu akozana mpe baoption te eloko moko te na soki akuti ntango mosusu bakobengana ye motu mosusu aye na ye ezaka ndenge wana yo sikoyo epa ozokende ozotelengana kaka ndenge wana sikoyo vi na yo ya moto eza wapi donc il faut babiloko nyonso wana même biso moko bapeuple tokanisa biloko wana eza teke so okei yo moko mpe ta mosusu na ndenge ya nzambe kaka ye moko akopesa yo mpe libala ata na balabala ata na nini ata na motu moko okutana ozwi ezaka oke alors sikoyo bapoint faible wana ta mosusu bapasteur bayebi yango baloba voilà koya kozwa libala mpo ozwa libala awa il faut ezosenga sikoyo il faut osalaka badimi baofrande mamo ebele banzela ebele mais non vie ya motu naturel ekozala mpe akozwa libala na ye na ndenge moko ya naturel na ndenge ya normal ezalaka te ndenge wana epai ya paster asala lokola mwa couverture mpona apesa libala ekosalema nango atala bafeti atala banini ekosalema nango ezalaka paster te donc babiloko ya badivision wana il faut kofongola miso totika yango na boyi teke bapaster ya malamu bazala bango mais nde oyo ya faux nasokolobela na baoyo ya bafaux batika biloko wana ezali bien te eza kodétruire se autodétruire makasi surtout na biso ya peuple congolais matozala très prudent mpona likambo oyo badivision eza bien te kala nasepelaka mingi eza mpona politique te mais ndenge papa Mobutu ndenge alobaki merci mingi allez. Ok, merci Ndeko Didier, merci beaucoup vraiment. Bandeko bino mo ba uti kolana ndenge ndeko na biso Didier asili koloba. Alobi ete ba église etondi, alobi ete ba pasteur malamu bazali me baza mingi te. Mais ba église nde etondi ebele mboka evivre ka bongo te. Mboka il faut ezala na misala, mboka il faut ezala na ba classe, mboka il faut ezala na biloko wana ndenge toza na poto awa. Mutalamuki na tongo ake musala, akozana tanta okende tondi cette église. Tellement que misala ezate ba église etondi po bakende kolela nzambe asunga bango bazwa misala compagnie ezate bokozwa misala wapi yango na gouvernement na biso ndenge ndeko asili koloba atala makambo oyo tokozonga pa Ser Coco Madera toute kosuka na likambo oyo etalaki franco ndenge uti koloba ke selon yo ozali komona flou mikolo oyo ke non komona flou parce que comme makambo susu
mutu abeli babi Franco akufi na sida Franco frère na sida te basebele o Franco atambolaki na bango bafi musu pe tano bina na bango Franco banotambola na bango lelo babota babala pe musu pe basala Kinshasa nazomona bango ozomona basana bango bongo sidango ebomika ye nakomi na doute parce que makambo nene nazomona na ba innocent bazokufa bakobimisa mobulu kote moko boye après sima bato bakufi lelo minute bakomaka na États-Unis bakosa ba réunion na bango na États-Unis ayongo na lobite ba combattre États-Unis ingeta bola muka botala bango ba lor mbongo ki vantaria bana ikutu bien tina te na la kabela kete na loka keke mawate ndio zaki technique na bango balakisi bango ba biloka ba bosani ale brum ba comme États-Unis ndule arbani bisonini makila ona ba pesa wana eza monde sacrifice ala biso to bona biso makila bandoko na biso ngai mobola nalingi nanga makila na mona makila babola te nalingi nanga te baboma na ka bango na babet kala biso Congo na biso na bango na album wana ya bino boko matsayi lisusu bango bazo dondo na biso mbongo eza passe ya pacho ibi mbongo ya passe ko lamgo na tongo nana boy mbongo biso stolingi mbongo atanga na zana linganga mbongo mais le premier les oboma batu atala kati na pote zali na kini kutute na kata pote zali kama ko lamgo na tongo ndem te zoboma batu yo mona basi msusu bande ko mso mona zangine courage musane ka okota tamso la banganda sombelanga boye ezala ngo mokano na yete po vika rezotinda ya koma kolomba lomba ndengo na mais par contre so akotisi pena molimo osala musane te bat nyoso wana besoin mbongo Ok, c'est Coco, où tu colobas était Franco a pensé qu'il va bien et pas avec les sons. Moi ba protection na ba Coco ne ba tikela ye. Et ça qui ni ba protection. Ouais na ebite wa makati. Walo ebite. Mais c'est là yo après ça qui quoi, après ça qui nous surtout. Crise kota qui Franco a bougé ma ba Coco, azongi simo ba biloko ne ba Coco ne ba tikela ka ye ba nini. Après, une crise Kotaki, Moussali Yagisou Biente, et puis à combien de ressemble là-bas, qui c'est que le pauvre, heureux les pauvres en crise, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, car le bas, qu'on comprenne. Après, c'est na lobby, na comme na doute, na point wana. Parce que na zomo na quoi, qu'on fait la malade, parce que yemo razoloba, mou comme ça, bengabi, koronzumba. Mon médecin il sera d'accord avec moi comme il me voit comme ça. Hein. Il est vraiment content. Que tu on se rappelle dans l'émission totale qui il y a Franco Tolanda qui azo journaliste était banana tiki wa protection nanga na moni neti bato bakomi ko luka ngai wana likamba loba alobaka est-ce que babilo connaît ba Coco oya ba Coco batikala ki ye o batikala lombo makali ba pesa ki mutula mutoza na biso toza ba Congo biso toza na ba Congo na mboka na biso d'abord toza ki na reine baba na mike ba Coco yeba ngoto toza ki na reine nzinga azali reine yo nzamba tablisa ki pona biso Congo eza royaume mais le Congo comment partager na batu mususu bakoko sera na Congo te autineka weze aye na bato bakoti na lumba ya patina komo banga na komo mona neti bokeba ba combattant na komo banga na komo mona lokola neti président mo sa koti kuna wa koti na mulumba lumba eleka kuna na west to sera nini bakota kit ngaka bango lelo bakabila bakota kit oye koti lumba na banda pression président mo sa koti a alors biso ba combattant photo fungola misu ba combattant États-Unis fo fungola misu donc na roloba yango na baloro wana bali ba fungula manini to boyi eta zande ko na biso congolais mais tango ya landi kuna landi bombengo botika yena bombengo ba oteka pe ba montre na mbali na ye bateka album ne to somba ngote album na bino yango yo ezo tambola na ba combattant tout juste pas logo un peu olobi likambo ya album to ki ma vraiment pour album toi qui m'a consolé likambo yo album ya sika ya Ser Coco to moni yo partout le qui hein o le que pas DJ Masuki o le bel album na fa pembe na pese mbote sika zo mi viena nga o le bel album ngondenge nini santé na ngo album pepele yango eza album ya lisekite yango eza album teke ya na bandaka soki ndeni eza album moko nga na composer ka ndeni na lobaki mbala mususu pande ko nga weti junior na lobi na composer ka na douleur na composer ka na kata ba calamite ba déboire na ba professeur ba pasteur nde bazo sala bat na biso donc bat na biso pardon bande ko nga iba na nzambe ningana eza lisekite eza jeté
album oyo ça traîné 10 ans et kokaki nango kobima sa album ezala ngope problème te yoyebi mais tangu bana nzambe biso bana nzambe sikoyo bana nzambe solo na minute batelemi eza pona nzunju te moi Jean-Baptiste ninga zawana akufaki Jean-Baptiste ya Bible akufaki na nini akufaki na likambo za politique pa lobaki véritablement bona roi bakata ke mutu de moi nzambe olinga te oyo nzambe atina kati na yo suka fo bimisango kaka po eza bololo na libumu na munoko neza miel toroyo kango nzambe le kana ko pambola bino c'est koko album comme langu nini album Cantique d'Arc album yango yo Cantique d'Arc comme un nouvel album Cantique d'Arc donc Ser Coco Madera Ser Coco Madera Cantique d'Arc album comme un Cantique d'Arc Ser Coco Madera Nzembe oyo batu ngala kasi retourner kutu Cantique d'Arc ça veut dire quoi? Ah tout justement tout justement elaxinini Cantique d'Arc elaxinini mwana nzambe ningana na komozonga na nzela na komozonga na mission parce que ngana linga mission la ngai Ser Coco nazala ngai oyininga oboyinga olingai Cantique d'Arc ezali composition oyo David na pamboli sunza composition o David a composaki pona ko bunda na ba Philistin pour ba récupérer Israël tant banguna ba koti eza nzembo o toto tambola nango Cantique d'Arc vina yemba nona kisa mutoma kota na neti mawa ça ko to zoya wemba na yo mais Cantique d'Arc eza combien de titres il y en a 11 titres 11 titres il y en a 11 titres toi na nzembo moko ba 10e na 11 moko frère Joseph betango na 77 mususu ngana betango muke na ndenge ya moi zouk na bakisi mo biloko za na kati pour ba jeune peut ba se retrouver donc eza album moko tant toke na adoration tokoti na adoration tokumisi nzambe porte nzambe likolo zo fungwama album okuti ba bundi sanga na niveau moko mais lokola zaka makamba nkole za nzana album na bino yango yo botika konvamisa bango tolingi bango mingi menza na bombo na bino bango album ezo senga makilate mais ezo senga justice na benga ngo kutu munduki ya o bango balobate o yanga pena ta c'est Coco ebimi déjà album CD ebimi déjà mais on me le biso on me biso c'est le bimi nante album ebimi nante album ezala kata promotion na ko bimisa album ndengwana te fona le canal bandeko bambo na ngana babilili nali ko pesa lisunde ko nanga adi loba na maboko nzambe na otala ga yo ba loli sage bango nyoso wana donc na otala ga bino donc album ezala nzela donc ezoya Cantique d'Arc c'est Coco Cantique d'Arc ezana producteur yango eza nani bien aimé bato batia mobulu ndenge ni ba producteur ba koko bima tout ça sur na ba producteur mais il y a des producteurs na yebi na ngate selon ma connaissance selon ma connaissance producteur azali sera du marché azu produit abimisi mbongo na ye pe falinga nini a travailler artiste fait falinga a travailler artiste tant il y a au travailler artiste après il faut récupérer mbongo na ye mais le producteur soit gros en musala pesi mbongo na ye tous appelle la place à ba producteur azu apesi mbongo na ye tant producteur pesa mbongo na ye a récolter mbongo ndenge nini parce que faut producteur fa bet artiste producteur face à la artiste face à la suivi na producteur na ye il y a quand même la limite ba producteur bazate tala makambo ndenge za bango batete mama boulou donc nyoso donc bango ba dimi ba nini ba producteur bazate sur producteur azate donc ngamo na produire ngo mais ba distributeur na olu kande ba distributeur wa za makasi oh yebi kaza makasi na musolo que ce soit dans Hollande que ce soit partout dans le monde entier atakutu oh ce qui mboka nini au moment que Aurore sama boko pour redistribuer la porte est ouverte déjà vient ngai Black Mombele aza déjà wana kaka pour retirer nga maboko parti label bauti musika bayokela nga mawa babenga nga na bina zali bon tokutani bauti musika bayeka pour na musala oyo donc itala et le côté ofele na mwana mawa OK voilà divino ba usili ko ndasa Coco abi était album na ye moko ada producteur nango bongo te ye moko ada productrice nango producteur nango bon album ezali na 11 titres banzembo kitoko tant le bito bina to bina pona lokumu na nzambe so to le bito longo la chemise to longo na chemise to type même to récupérer ngwa pe fa to longo la chemise to
beti so tolataki talon tolonga na talon totino na saki tobini na mokonzi anza bavanda kata masanzuki mais sinon album eza nini ta mosu bokomona nga te koko mwa boyeboye te album j'ai fait avec l'esprit de Dieu balobi bayebaka mutu na bilamba te kwa mutu eza kati ya mutu nde mutu elobaka otaka neti bamono mwalaelayi boye te ye baza mutu masumu sera nkasi fo azala neti te hypocrisie makasi na hypocrisie makasi na koloba mosu mpe baza mpe babotama mpe bayaka bongo me apena mwana nzambe me balobi tokoyeba bango na fruit na fruit na fruit na fruit neti balor mbongo aye tina te ya mawa na mobali na ye bisama na masina suka allez ok bandeko Ser Coco album na yango oyo azali koluka distributeur oyo aza vraiment na motema ya kosalisa ndeko na biso bongo teza lisungi te oyo aza na motema ya kosunga Ser Coco vraiment a distribué ba CD oyo Cantique d'Arc vraiment téléphone ya Ser Coco ekoleka wana na se ozwi téléphone obengi ndeko na bino ya mwasi otie liboko po ete akende liboso vraiment album oyo ezali vraiment na auction o babengi auction soki boyoki yango vraiment eza na banzembo ya kitoko Ser Coco nzembo nini na kati oyo c'est-à-dire tosalaka bamusicien basalaka album c'est-à-dire eza na nzembo moko bomona ye moko vraiment boye place avandi esimbaka motema na ye nzembo nini esimba motema ya Ser Coco na kati ya Cantique d'Arc na kati ya Cantique d'Arc nzembo esimba mpenza motema na nga eza mibale mais ozache nakotisaki wana eza mpe eza ekolakisaka tolobi te mpo na baeglise bazoteya biso soki oye na église avant ye na église faut tika nanu bamasumu bazona balokuta na bango ok la Bible déclare après la mort j'ai toujours dit likambo nazozwa baproblème na bapasteur wana yango wana nga bazobundisa nga na bapasteur wana lokuta bazotelisaka bato la vie kaka boye après la mort il y a encore une autre vie bien aimé après la mort il y a encore une autre vie parce que Jésus-Christ akendoko bongisela biso esika alobeka roya élévation wana ekozala lokola clin d'œil bokeba na bapasteur wana bazoévoke esprit moko ya l'esprit de Baal oyebi l'esprit de Baal eza l'esprit mwasi moko boye oyo basala neti Marie ya losak mama Marie esprit moko boye neti Yesu ya photo derrière toute chose il y a un esprit donc c'est ça nena yemba ok yemba lo nzemba ngo kwa utoba zachete ou bien ngami ker na ngona yemba Zache na moni yo Zache kitayaka ye ngaye mokonza benge ngaye nakamwa enga na masumu mokonza benge ngaye akuti pe na ndako nanga mokonzi apamboli ngai ye alobi na nga lesali rentre dans ta maison bomo ye ekoti na ndako nanga nakambo enga na moyibi mokonzi abengi ngai ye onga nakambo enga na koboma mokonzi abengi ngai ye onga nakambo enga na boshege mokonzi abengi ngai yo papa ya koti na ndako nanga mokonzi apambole alobi nanga lesali et rentre dans ta maison boma ye ekoti na ndako nanga Batwa misala mabe bazopetwama mbota masika ye monani moninga yozali wapi maloba yesatika lelo yekokisami tina natanga te moninga oyo makomi na nzambe nakati na benga sere tatana ayembata okay yaka tozemba na mwana po album oyo équipe mokolo te équipe pepe congolais te équipe mwana nzambe équipe okay nakamwa enga na masumbu mokonzi abengi ngai ye akoti mpe na ndako na ngai mokonzi apamboli ngai ye alobi na nga lesali rentre dans ta maison bomoye ekoti na ndako na nga tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et ngaye.
bato misala mabe bazope twamaye mbota masika ye monani moninga ozali wapi ye malaba yesatika lelo yekokisami tina natanga te moninga woyo makomi na nzambe ye encore pesango charme yaya toke bato misala mabe bazope twamaye masika ye monani moninga ozali wapi ayaya yesatika lelo yekokisami tina natanga te moninga otala liboso na yo ndeko yotala nsima na yo pati la bele masala sika ye point commun pati ozali wapi yetikali yesu kolo nzela lobiko ye o yeso yo mokonzi alibela le roi des rois yo mokonzi alibela le tout puissant Alpha Omega ye libela yomo konza libela ningana Exi bandeko na biso baye zaki wapi na bosa ni kutukirana bandeko na biso baye ninga wana titre lango zachete wana zachete mais ozala mususu oyo namoni mbunda awa na kobeta mbunda parce que ngafuna bila na nzambe po mukola suka ba rotuna nga babi okendaki na mokili koko to pesa ke banzunzu nyoso to pesa na batu nyoso te baba finga yo batonga yo mais osala kini le plant qui produit pas on le coupe babwa on a lifelo biso to ko sala mbuma malamu pona kombo na Yesu Masia siko nzembo nini oyo koyemba na mbunda na osunga na beta mbunda to bila ngaka la sunga obie ngaka tata na yaka ok bandeko Ser Coco azoyemba album na ye ayuti koyemba nzembo oyo atangi titre nango kombo nango Zaché kasi ngai ndeko moni bunda oyo nazali komeka pona ede ndeko na biso na nzembo na ye mususu oyo alingi koyemba balobi nazali komeka boseka ngai te ofuta Ser Coco ayemba nzembo na ye bana nzambe ndenge ya betia lobi pa nzambe ese ezalaka te donc aza pe servante ya nzambe d'autre part un jour akozwa pe place ka oyo parce que motu nyonso na ntango na ye mwana nzambe nzembo oyo nazoyemba eza mbemba ezali lokola aigle balobi yango na français eza lokola mpongo na lingala ezali moto ata mpongo azali soki ntongo etani alamukaka ke mosika mais mpoka soki ezongi azongaka na esika nazolobake mwana nzambe esika okwesamaki lamuka nzambe aza ya biso kolemba te yango toke noyemba ngo na kikongo mais bokolanda bokocomprendre foto latela yango liputa ya bete fona tongo parce que nzembo mo foto respecte beta ngo penza na ndenge tokobinela mwana nzambe tokobinela nzembo boye fona bina ngo pe quand même na binela ekutu mokili bongo nzambe na ngai allez toke c'est bon hein. Mbemba kalu wale fuma lokoma ya mbemba jetele fuma lokoma mbemba kalu wale fuma lokume ya mbemba jetele fuma lokoma aya mbemba ya jetele ya mbemba jetele fuma lokoma aya mbemba ya jetele fuma lokoma amana wale kongo nsansambi yani kabikudi gatumwa nanga ndulabula mama toma yindule aye toma yindula gatumwa nanga ndulabula ndokizabe ndakisaba ye bakadidi mwana sikayungana ndokizobe bakadidi mwana sikayungana kila kade bakadidi mwana sikayungana ndokizobe bakadidi mwana sika tata nowe
tata zibudila tokem tata nowe tata zibudila nzaza tanowe tata zibudila nzaza tata nowe tata zudwila tata nowa dolokolo zibudila nzaza na wewe tata zibudila lokolo tata nowa dolokolo zibudila nzaza tata nowe tata zibudila nzaza tata no hallelujah. Ningala mwana nzambe c'est la sœur Coco Madera. Toi na nzela. Ok bandeko bino moko bomoni sœur Coco ndenge asili ko yemba nzembo na yene na utikolo banga na beti mbunda kasi na meki vese ko meka po na yebi ko beta mbunda te na meki kaka la ede sœur Coco kasi ndenge to sili ko solo la bandeli émission na biso sœur Coco alobi ete auti na Kishasa kasi makamba moni kuna vraiment eza pasi po aza mutu fo motema sala pasi aoki motema pasi na nyoso oyo esili koleka kuna na kati na ya moni na miso makambo ba église bande kuna biso oyo ya ba refula na kati na Congo Brazza ndenge bakomi na kati ya Congo Kishasa batondisi ba église na kati na ba église pe ba pasteur wana bakomi kolela lisusu ba pauvre batu mbongo ba mbongo yango na sœur Coco vraiment aleli na micro ya masolo ya sika pe asengi unité na ba combattant alors bien te liboko moko esukola kelongi te c'est-à-dire soki bosangani na ntango wana nde bokozwa makasi force moko ekozala na bino mpo bobundisa binemi na bino bato bazali kobundisa biso na kati na Congo yango wana atosoli lisusu makambo oyo etalaki liwa ya ndeko na papa na biso ndeko na biso asila kotika biso Franco alobi etazana baduti akoti baduti mingi po ete likambo yango elekanaka flou nde papa na biso fallait pas akende kaka boye kasi papa asili kokende mbala moko kaka boye vraiment ezalaki pasi mais ye akomi baduti moi ndambu na basali na nzambe oyo esika ndeko papa na biso Franco akendaka akomi na baduti ndeko na biso akendaka kuna tika nyonso kuna mena sima ole bapesa protection te peut-être tokoka te sœur Coco luka nzambe neti ngai ake kuna kekutana babanga bavravisseur donc nakomi na doute de ce point là nakomi na doute je suis vraiment en doute nakomi tuna batani na nzambe vraiment ya eza onga jusqu'à na omona na ngai ya nzambe mpenza te nazomona kaka bacharlatan bato alokuta bamiyibi onga nazomona oyo nafingi bino te parce que ngai moko mpe nayaki escroc ebe nayaki déjà babengani escroquer na passer oh Dieu a dit Dieu n'est pas dit bokeba na ba prophétie na bango wana mbungulu nzangala wana bokeba ba prophétie na bango bazo utiliser esprit moko ya esprit de balle eza mwasi moko parce que na ntango wana baprofete abale bayaki na reine na bango Jézabel donc bazo invoquer ye aza trop méchant ye komene kaka menga makila de sang. Ok, bino mo bosili kolanda nde sœur Coco auti koloba ete ndeko na biso basikokaki ye po basali na nzambe ndeko na biso papa na biso Franco bakosaki na baprophétie parce que partout ezalaka ke oye omoni keta mosusu non naza na biloko moko ya mabe na nzoto ezalaka bongo te obi te nakende kosambela ale kuna mpesa okesambela babino opesa biso yango nyonso ayo okopesa yango bango sikoyo fo basa échange na yo te ayo opesi bango oyo ayo bango mpe opesa oyo bango te bango sikoyo bakosaki ye nde kokosa parce que bango baza na domination moko bomoni kaka motu so akoti déjà na église ntango amoni déjà église bayebi kaka molimo santo nzambe ya yesu makambo pepele ye akendaki na ndenge wana neti biso bamosusu yoka nti mpenza ndenge eza na minute o passer moko ya mpenza eloko bazobebisa nde staff na bango parce que trop de prophétie trop de lokuta ekomonamisa biso au moins ke fe ozala zoba na mokili kutu babi mwasi azoba batambolaka ne 3 fois te alors yo mwana nzambe ningana lamuka combattant pardon na kombo na Yesu Masia nous sommes les combattants to bengi ba combattant makambo répéter na nga combattant te ozoko sa liboma combattant to lobite
tolobi peuple mokonzi toutes les Congolais tata mama mwana tozala unité toboneli makambu ya onga mukongo onga muluba na mayele na yo bombango mukongo na mayele na yo bombango mongo na mayele na yo bomba muyaka tozala uni tobimisa bapaya wana to récupérer mabele na biso po biso ndenge tozo tambola tobi la peuple mokonzi etali nango kaka ya chukete ekomi commandant osote etali colonel Mbote etali peuple mokonzi ezali unité autolobi bongo poto comprendre po ba charlatan ba yaki ba filtrer ba combattant ba donc ba passer ba filtrer ba yako tamo bulu mbilinga siko yango tozo mona bandeko na biso mso wazo kanga bango parce que biso to confia na bango ba combattant déjà muto ape yu matin mettant à moni pasteur aye na pasteur OK pasteur te donc faut tous un esprit discernement. Donc tous en esprit tous à la moko potolonga mboko na biso eza prise pe bazo boma biso na ebisi bino bazo boma biso nga ko sangana te batuana. OK, c'est koko to komi mana suka ya maso na biso un mot de la fin le bani ya suka ko za nango na bazali ko landa biso. Un mot de la fin na pamboli lisusu nzambe la nga mwana nzambe ningana je suis toujours avec vous au cantique d'arc eza album na bino etraîner na nga 10 ans pona kozanga soki nini te mezaki tangwa nzambe skonde komi na comprendre ngo na ko sosolisama na kata discernement en kolo donc alors nena loba album na bino ezoya bo sombango bo tango na bandaku mutako sabino te ba bino mbungulu nzanga te faut etekama atana moins cher mais etekama po comme partout au nzamba lingi donc mot de la fin ali na pesa mbote hein wana na lekini le kopesa lisusu biska ya komanda eso nzamba pambola yo ya chuke ya yambo mobala mama na Didi nzamba pambolo na bosani lisusu te ba camarade nanga oyo da France to alaki na bango bana bandal na pamboli bino mama G na kata London na pesi bino mbote mingi nzamba sana bino na papa Bolombele na pesi pe lisusu ya nanga Flori bula mobala mama pasa mbote mingi nzamba lega na kopambola bino na bosani tesu motema makoko na pesi leka nesi mbote mingi leka nesi na France na pesi mbote mingi Natacha na kata Londres na pesi bino mbote mingi et puis na pesi sona bandeko mse ba journaliste je suis là donc na kata chemin yo ndoki na kindoki na yo otelemela code chat otelemela ngai telemela ngai menza menanga ko kuta na lepo ko regretter tika nga na leka nzela na ngai donc longwa donc na pesi pe bana bandali mbote mingi ya ngoms na pesi bino mbote mingi nzama leka na pamboli pe libota na ngai nzama leka na pambola bino so ya code chat toujours nazo ya malembe te na sina le bino donc yo tango so yaka obundisa ngai bongisa ka ba makamuno be pona ko tika te pona moni makila bande nga moni makila ngala moni viol na misu na ngai na ba côté ya nini ya sangamamba moni sangamamba mwito akana ba frontière monsieur kotaka na Brazza na si côté ya hyper le kalipe na sangamamba kuna na sekuna na combien ba côté kuna boye na regretter donc tika ngana sa musana ngai eza musana ngate so sakani okutana kana nkolopi nana za malembete s'il vous plaît au nom de Jésus de Nazareth album na bino alors ezoya 666 wana bokeba bina bana nzambe tozala ini au nom de Jésus tokende to ngana respectera toujours kimbango ta que prophète congolais ya to ko ignorer été mais to tient une place en nzambe te to zoyeka ka prophète nzembo moko yemba mambo mavova kimbango mafeti nungane yaye nzila zulu nzila ya velela nzila zulu nzila ya velela nzila zulu nzila ya velela mambo mavova kimbango mafeti nungane nzila zulu kimbango yemoka take prophète congolais mwana Congo à comprendre que nzamba azali donc tout ça nzamba liboso totali sama makila bandeko na biso wana mbote kana pesi bino yangwana ya suka yangwana pesi ka bino mbote mingi na www.masolasika.com na sali pe publicité oza ndeko na ngai d'autres parents ndeko na ngai balba pe kako kanga mais na hero to ba combattant donc ba makavo ndeko yate donc tozole gaga. OK, c'est koko mo moni c'est koko tango so so ko pesa mission na c'est koko za toujours allo yenge il faut amolo yenge pour c'est koko ani ala
sœur moko keno abuja malika bouger mais aza mona nzambe quoi boye aza hypocrite aza te ko non ngai non ala mutu ke oye olobi no polele ye pa fungoli yo bo fungwa bino mbale bobo sate album asa koko yango oyo wapi yango oyo album asa koko yango oyo Cantique Dark yango oyo album ya Ser Coco Madera photo na yango oyo ezo ya na marché ezo ya bandeko bana nzambe ba olingaka vraiment koyoka maloba ya nzambe yango album na bino ezo ya Ser Coco Kalate koya pe azali ko luka distributeur nde na uta koloba ba partager biloko oyo vraiment ko vanda na boko nete fete ebima etambola bana nzambe bayoka yango oui mingi mabomba mi ezali awa bolanda bo album soke bibi bo somba yango vraiment et ça n'a pas pris mingi te ça s'est retrouvé parce que na côté studio na go le banzambe c'est vrai l'autre fois j'avais dit que le banzambe na côté katenzamba yebi nga pambolaka mais na côté studio na benga pe bandoko ba musicien et puis bandoko ba musicien ba betela ngango ils m'ont demandé à chaque musicien ba sanga mbongo atana ke alléluia na récupérer moi muke poto musala nzambe pe kende le bosso e kena maloba te e kenende yibino mo boyebi. Ok, faut être comme un peu hypocrisie pour ma bémingue quoi. Ok, voilà to comme nasuka ya masona biso na kopesa mbote na yaya kuyalu bakembisa na kopesa mbote na Visha Ozil esprit supérieur na kopesa mbote na Black Mombele Goliath na bosete na sima caméra tozali na Chanel Jones oyo azali ko filmer biso moi na biso ya mobali Chanel Jones et moi moi si plutôt azali ko filmer biso Chanel Jones na sima ya bilili vraiment na sepe na bino mingi to bosani te Ser Coco azali ko sambela ayebi nzambe kasi abosani kimbangu te abosani te mutu oyo anyoko maki pona biso bayindo o ba mindele ba ye ba kosi tango ya comprendre ba kosi ba comprendre ki mpevo moko azalaki nango tata ki na minze mango ya beti ya pati soki nzambe asali ngolu kota nzembo wana parce que nzembo wana nde tozolela bamakila abi mambu mavova kimbangu mafeti nungane nzela zulu nzela ya velele na kimbangu alelaki deja makila baki ta makambo ezoya bayeba kosi biso na évangile likambo te tokomisi kaka nzambe mais tozotambola mpe na kombo ya kimbangu mais toto kimbangu na place ya nzambe te nzambe azali Yesu Masia pas Zabomoi, Bible le car Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quand lui ne périsse pas, il aura la vie éternelle. Moto constaté. Bible le binet nazotanga na lobi. Le salut est individuel. Après la mort, il y a encore une autre vie. Il y a un seul rapide ba charlatan na mobulizo fungoli bango. Donc fait le baba. Ok, ndenge to ko loba Ser Coco abosani fumu kimbangu te ada toujours avec ko sambela ada lo ba tum susu te ada ko sambela bi non si mo kimbangu wana yete non ye vraiment ada clair andimi papa na biso oyo atinda maki pona biso bayindo voilà to comme na suka ya masona biso vraiment botika la malamu to comme mbala ya sima au revoir. Okokuta na kati ya minene okokuta na kati ya bana okokuta masolo pepe mokuzi okokuta masolo ya Kongo